suka ya mbula oyo zobenga décembre yango ezaka suka mbula te suka mbula ezaka mois de mars début ya mbula ezaka avril mama yo yakaka na makambo bandi moko mois ebanda na max babi mama penjo monani oza taliban oza tribaliste ya makila te so muto alobi bongo asali lisumu makasi to na 1991 kasi yango ntina babengo ozali tribaliste te parce que yo ba message non ka ya mabe eza pona ba président msusu be kolo msusu pona président ka Fachi ye ya bien abomination I don't touch you voilà siko ba lobi depuis awuta ki kuna sali coalition na cash FCC ti lelo coalition na peuple azoloba batu bazoloba zoyoka te e bongo na lobi yo loba ki ayoka ba bi wana ndeni azoyoka na lobi accord bozoloba ya Genève yoka ngande mutu nazwaki message epai na Nzambe le 12 février 2017 le 3 janvier na keko yebisa tata na bino mbule konokela nga na yebisi na bi Nzambe alobi kokende poto te ozonga te soki olingo kende sisa makambo ba congolais po kozonga te asisa makamni Tshisekedi le père il a fallu asisa na ba congolais non akabo kasi lokola Jean-Pierre Abouaka kiango. Ok, non, puis papa Jean-Pierre Bemba Boy. Tout ça que de la pona ye tout na mwasi ne longo to pesi message tango atangi yango alobi eza tabu. Abitango azali ko bunda na zamba kuna nzamba zaki wapi abwaka kiango. Tango abwaki biso lokotiti. Mais que pense que papa Tshisekedi. Gratuité o bozo yoka gratuité bandi na président Félix te. OK. Gratuité et bandi na ancien président Joseph Kabila Kabange. De fin Mobutu avant akufa ngande na lingaki na kufa liboso ndenge bande ko ba ebi ya mama OK balobi tuna mama message bande ko balanda kabiso message yango balobi boni aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Objection na yo ya bunzambe na biso moko tokokate itosengi yo moto pesi la injection ngo tomona okokisa ngo pesa biso makasi elongo na mwana yo po tomona ndenge ya kotambola elongo pe ndenge ya kopambola yo pe réussite na una succès esalema pona mayela bomutu boye simba te kasi na bonzambe ko simba parce que jusqu'ici tu es notre Ebenezer nous te disons merci. D'un commun accord nous résistons contre l'ennemi et toutes ses planifications. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, retour à l'expéditeur. Oui, tu m'as dit que depuis que cette émission a commencé, la fille de Dieu est attaquée, le mystère de la croix est attaqué. D'un commun accord, nous résistons contre toutes les attaques, car Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le principauté de ce monde, de résister au diable et il fuira loin de vous. Nous résistons d'un commun accord au diable, à toutes les attaques, toutes les flèches, toutes les puissances impures, toutes les puissances d'affaiblissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retour à l'expéditeur, le puits que le diable a créé avec ses acolytes, qu'il en tombe lui-même. Nous plantons la croix de victoire au milieu de nous. Guide maître, c'est toi. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Du début jusqu'à la perfection de la mission, jusqu'à la fin de notre vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit shalom, bonjour chez vous, peuple et amoureux de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ, comme à l'accoutumée. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, car notre roi est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. La princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, vous dit encore une fois de plus, Mbote. Aujourd'hui, dans cette émission témoignage, nous recevons Maman Esther Tayo.
avec lui, Tokoyeba, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Il a expérimenté les choses avec le roi des rois, les seigneurs des seigneurs Jésus-Christ. Mais avant toute chose, nous avançons vers la fin de l'année. Nous demandons à la régie qui s'est tenue à la main de Alain Kiakala et Yves Bolofa, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout juste après, dansons ensemble avec la princesse Losako Mokondi. Régie, à vous. Fandi ça y est, Fandi ça y est, Fandi ça y est. Fandi ça y est, Fandi ça y est. Fandi ça y est. On y va. De retour sur ce plateau, la princesse de l'Éternel, âme le servant de Dieu, vous dit encore shalom. Je crois de tout cœur. Ce cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle mon papa, donc Yaya, à moi-même, Guy là-bas, là, depuis l'Afrique du Sud. Maman Lauriane, ces couples, ces beaux couples. Je vous fais des gros bisous, que le Seigneur vous bénisse. Anaël Sacré et Eden, Anti vous aime beaucoup. À celle qu'on appelle Nekab depuis les États-Unis, ma soeur chérie, que le Seigneur te bénisse. Derrière la caméra, Alain Kiakala, mignon bébé, je te fais des gros coucous à Yves Bolofa et Jiramokwa. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi pas à mes mamans que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur. Maman Betty Kokelea, depuis les États-Unis, Papa Dio, Maman Fouratabou et Papa Kaïs. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime tant. Et Maman Marie-Claire Karawa, Papa Timothée, Nkolo Apambola Bino. Au départ, je disais, je suis avec la servante de Dieu, Maman Liliane Esther Tayo. Dans cette émission témoignage, elle a expérimenté des choses. Les autres ont avancé, les sous-sous. Malembe, parce que ma pendo yangu na batoto yote, ikona panda, ikona korku monte sana. Sans plus tarder, je regarde mon invité, Nathalie Moussibou. Je lui dis à maman Liliane Tayo, shalom. Shalom, la princesse de l'Éternel. Toute belle. Comme toi. Vous vous rajeunissez toujours. C'est le Seigneur. Amen, amen, maman. Amen. Comment va la santé? Dieu nous fait grâce. Nous sommes là. Aujourd'hui, vous avez fait un petit tour au Nigeria. Oui. Waouh, ouais. L'Afrique, notre pays. J'ai la maison là-bas. J'ai une maison là-bas. Au Nigeria. Si. Voilà pourquoi vous parlez l'anglais des Nigériens. Ah, ok. L'anglais, on dit dialecte. English is vous parlez aussi la langue? Oui. Yoruba, oui. I am married to Yoruba. My husband is Yoruba. On s'allie comment là-bas? À Nigérien? Naki Nigérien qui est Yoruba. Les Nigériens ont 4 langues. Netiye, Kuna, mon protocole, il y a un Nigérien. Ok. C'est un Nigérien. Baoluba, Bapesanaka, Ekaro, Ekanso. Bonjour, bonsoir. Ekarsa, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Ekarma, bonjour maman, bonjour papa. Ok. Ekanso, bon après-midi. Ok. Voilà. Mais nako na te les arabes béninois fond on va le fond les a passé mbote na bango les a passé vraiment. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Maman, un mot déjà pour les enfants de Dieu, ce peuple qui nous suit. Na pamboli nzambe tika tokota suna banda kuna bino to pesi bino mbote makasi ete mbula eye ezala mbula ya esengo.
Amen. Mbula onkolo azopangwisa ba Congolais pinjoli na misu. Suka ya mbula oyo zobenga décembre yango ezaka suka mbula te, suka mbula ezaka mois de mars, début ya mbula ezaka avril. Wana nde selon Nzambe. Tikana pesa yo merci pona tina ete pesa biso temps na yo ya kolanda biso. Nzambe a fortifié yo lisusu. Nzamba pesa yo matoi ya molimu pona ko discerner, pona tina na koyoka Nzambe mpe ko persévérer quand na repentance tous les jours de ta vie ndeko tambola kana repentance purification plénitude ya Saint-Esprit pour mona moya kolonga munguna babenga yo libende. Merci babengo libende mama yo yakaka na makambo bandi mamoko mo ebanda na max. C'est rien vient à dire mbula esukaka na mars ebandaka le 1er avril. Nzambe ayebisaka ngai bongo ayebisi ngai bitala bakalaka o bazaka na ba bureau mbula na bango esukaka kan tala en tête ya ba bureau ba écrito na bango ezaka ndenge nini, ba prescription na bango ezalaka ndenge nini na kokoma. Alors tala bango ba clôturer kambula kan yoza kalaka bo clôturer kambula kan. Na ezande siko biso to landa mokili. Ole mokili bango bazwango ole mokili parce que baza vision est courte. La vision est courte, balingi juste décembre batangiti pona bango 12 mois. Non, wana eza bango. Okay. Zelon Nzambe eza bongo te. Voilà, tozo continuer na témoignage, mais avant de continuer maman bandeko ba lobaki mingi penza bazo ebate mingi motuna bango zo zala kaka balobi mama likambu nini yo na biso. Mama balobi babengi na bakombo nyonso hein. Babi mama penjo monani oza taliban. Oza tribaliste. Ya makile ezo mona na eza ko likambu te que bakoki ba kota na labo bata babi ezo mona na. Babi do oza machine o babongisi po oya olingisa batu fachi na makasi. Na njoo nini? Kasi eza mission ba pesi yote. Na nani ule mtu? Ba to a gouvernement. Nakuta na bango koteni. Ngana oyeba te mama po ba professeur zo pesa za likolo za muta seto amuta likolo. Babi apenda taliban oza tribaliste ya makila. Te. So mtu alobi bongo asali lisumu makasi. Asali lisumu makasi parce que na bokonzi ya président Mobutu kondo de fin Mobutu avant akufa ngande na lingaki na kufa liboso. Na âge ya mukie j'avais moins de 30 ans. Nzamba ke bambanga message on a vomir Mobutu. Na longwe na message wana kende na message wana tie pa ya mbanda. Nzambe o kende pesa mbanda message akotso pa Mobutu. Nzamba lola. Nde kuna wana na kenda ko kende ko pesa message mboka ke Nzamba lobi ke Mobutu amikomisi Nzambe. Mobutu asimbi makila ya ba prophète ya babo na sanziye na botoli e bokonzi nde alakisinga lokasa ya lidame elongwe na nzete ko ina se commission nde Nzambe ko tunanga eske likaso eza na bomwe nga bina yebite abi komo koko yeba te il faut yeba soki tango zotone zoyoka mokili lokola elingi kangamana lola komo koko yeba te ke likaso eza na bomwe te eza na nzete te likase vivaka soki eza na nzete nga bisikoyo namoni aona se namoni sikoyo ke commission eza na bomo ete oui c'est ça Mobutu na sutuki kende yebisa Mobutu ke na vomir ye na botoli e bokonzi na pesi batu mususu batu wana ba troupe moko ko uta na est ekozala na mutu moko mutu wana ko miloba boy kasi ekozala yete mutu wana ko sala 4 ans ya pamba talabo na kolinga omona ye tango ya kokota me talabo ngana kosala Mobutu boy tango ya zolo baboye tozana
toi na 1991 kasi yango ntina babengo ozali tribaliste te na ndenge parce que yo bamessage noka ya mabe eza mpona baprésident mosusu bekolo mosusu mpona président ka Faci ye ya bien ya bien yango eza nini soki Faci atosi oyo nzambe akoloba na ye te nzambe mpe aotika ye no c'est ça nzambe problème na ye ya malamu ezaki aza mwana oyo ayokaka soki nzambe alobeli ayokaka asalaka oyo nzambe alobeli bandeko balobi na tuna oyo ayoka te oyo azoyoka te eza lokola nini oyebisa ngai oyo nzambe alobela nga nyonso napesaka ye yango asalaka balobi tuna mama ale bazalaki na Genève asignaki mokanda na mokanda na asignaki bazala accord esika moko après un moment donné alobi que non ngai kuna esimba te parce que peuple alobi voilà base lobi ayokit voilà siko balobi depuis awutaki kuna sali coalition na cash FCC ti lelo coalition na peuple azoloba bato bazoloba azoyoka te ebongo nalobi yo lobaki ayokaka babi wana ndeni azoyoka nalobi boye koyoka mama tayo apesa eno message po ye ayokela mama tayo koyoka esengeli koloba boye mukanda na nzambe elobi boye na Isaïe elobi ete un homme de Dieu c'est quelqu'un qui n'accepte pas les oui dire par les hommes eloko nini nazoloba ke ye ayokaka pe asalelaka parce que ayokaka ainsi dit l'Éternel bato batiaka babilubu batie banini nzambe alakisi batie soki atobondeli nzambe pas un cœur de roi c'est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel il incline là où il veut nzambe abongoli motema na ye soki atali boye abomination I don't touch you akosimba te azongi sima alandi nzambe na ye nzambe alobi nini parce que nzambe ayebisaka ye pesa ngai mboka na bato il n'a pas résisté azaki na mabolongo le pauvre alobi mama soki nzambe na yo apesi nga mboka na kopesa ye yango po ye muto akoko kambango est-ce que apesaki nzambe mboka te accord bozoloba ya Genève yoka ngande mutu nazwaki message epai na nzambe le 12 février 2017 nakei koyebisa ye nzambe alobi boye le 3 janvier nakei koyebisa tata na bino mbule konokela nga na yebisi ye na bi nzambe alobi kokende poto te ozonga te alors menalaki na hôpital na Mongole nazaki j'étais bien maintenant je suis bien tala poids ozoloba kaka c'est bon mais tala poids ekomi age na poids esimba te hein eza musapi oyo muto ezotungisa ngai je ne suis pas malade un prophétesse prie seulement ngabi nzambe alobi kokende te si lisa makambo na bakongolais soki olingo okende sisa makambo ya bakongolais po okozonga te asisa makambo Tshisekedi le père il a fallu asisa na bakongolais non makambo oyo azalaki bakongolais toke kotambola bakongolais tokosala boye bakongolais tokosala boye nzambe azalaki na ndenge ayebisaki ye asilisa na bakongolais atika bango na kimia po nzambe alinga atika bana kimia ni po ye alinga azwa ni pouvoir te nani alinga azwa pouvoir te Tshisekedi c'est le Seigneur qui a dit il lui donnera pas kasi yango siko fala sila na bango nde kosila na bango moni Tshisekedi nzambe akobenge mutikisha azobenge plus qu'un roi mokili mobimbe ningana katala soki roi ya Égypte alobi lelo est-ce que mokili mobimbe uningana non ezaka ba égyptien mutu ba uningana non mais Tshisekedi azalaki soki nzambe atelemisiye alobi ke na ko sala boye c'est mokili mobimba mutu ezoloba likambo ya Tshisekedi soki azalaki président ya république azalo kwa sardine alinga azalo kwa sardine nde nzambe azali kolobela na kati ya kopo kembu na nzambe otalisa matin tikanga na tambola na yo bongo ti na ndenge ngana kozwa yo po yo kotikala mukonzi ya mboka te kozwa présidence te mais na kopesa mwana na yo moko le Seigneur lui disait tout ça tout le temps obandalo ba Genève nazalaki koloba accord ya Genève oyo bato bazoloba ayokaki te je ne sais pas soki esengelaki ayoka nzambe to ayoka bato parce que tango kaka papa na bango akeya akufi troublé totelemi liboso na nzambe ayebisi nga alobi zuwa papier babanda kozwa message oyo ozoloba na bengi secrétaire nzambe azoloba boy nzambe alobi boy nazwi mboka na pesi na maboko ya mwana Tshisekedi Félix le 12 février 2017 à 3 heures du matin
Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Topé Simon Botena comme on a subissé grâce à Kolanda Bisso. Tozali na prière pendant 30 jours. Tobanda qui en route les premiers. Peut aussi sango les 30. Mais les 30 ango, tout se peli que bana nzambe nyonso ba bénéficier na grâce ya prière oyo eko passé na les Nazaréens. Donc tout ça la prière en direct. Émission économique en live. Torbonde la pona bato en direct. Na bike mukolango nzamba ko se manifester na ba don lokola ba guérison pe ba réponse pe ba solution. Et ba question boko luka ko poser si ba témoignage ozo lekana. Donc lokola nzambe akozala na kati ya likam o pona ba solution, alors na sepeli ke yo muto pa o sepeli ko soutenir likam oyo benga na numéro à les Nazaréens pour otia connexion à yo. Et vous allez le 30 novembre. Peut que en direct donc pour rejoindre temps. Moi na merveille à Koleka pour na poser quelques questions. Les Nazaréens et le aussi que la kati et correct à na aussi ka pasteur Timothée et la sœur merveille kozala pour na partager ko semble l'ensemble. Mais ming to vana na kati ya prière parce que prière ezali moko ya réponse o esika nzambe a répondre. Na bike mukolango nzamba okangola batebele akopambola batebele pe akosala batebele. Donc numéro à les Nazaréens benga tia connexion à yo. Bakokeza tema do soutenir œuvre nzambe nzamba kopambola bino. Parce que ce jour-là le 30 et vous allez à 19h, vous allez en direct nzambe apambola bande connaissance à les Nazaréens, pe bande connaissance bazui occasion ya kolanda biso kolo a pambola bino. Ezali a bino passer Timothée, tokozana bino ensemble au nom de Jésus les 30. Do soutenir œuvre nzambe nzamba kopambola bino. Merci. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela tuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monte na nesalama te mama yebisa ngai papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko oli awa. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent. Ah Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux.
avandi bakaye ezali message basigna ezali otuna bakaye mwana ngazila tango tokosala susu na koyelo message signé par 5 yo uta otambola osomona sango signé message ya église de réveil moko nini osomona ye bisanga nanu princesse osomona yango na archive ni bon tozana posa to lakisa bandeko c'est bon nakanisi basi bamona on etandeke nakoya na yango lokola message à Jean-Pierre Bemba a okende prison bato bamona yango Tshisekedi akufi nango na maboko azali soki atali yango atali ngai soki atali yango atali ngai Tshisekedi le père ok noti ko pana kasi lokola Jean-Pierre abwaka yango ok no pesa papa Jean-Pierre Bemba boy to ça okende kobondela pona ye tout na mwasi ne longo to pesi ye message tango atangi yango alobi eza tabu abitango azali kobunda na zamba kuna nzamba azaki wapi abwaka kyango tango abwaki biso lokotiti mais que puissance ko papa Tshisekedi te na zongi to kopesa bongo te tozongaka ozongi otuni nzambe siko message ebwakami yo lobi que Jean-Pierre Poste azali eza piège akosala prison internationale akosala pas moins de 10 ans akosala plus siko ngana sala nini nakopesa ngo nani natumba na pasola na sala alobi ke pesa mchikisha ngabiziko mchikisha yeko na gouvernement tabike ndo pesa yi asoutenaka raya aza mwana ye nazwi message nake na ona pesi atangi boya nyingisi linete atali ngabo ya biolemba wapetete atangi atanga tuni atikali kimia boy ti mukolongo alobi eloko te il n'a pas dit quelque chose sima nango atindi baye kolukanga ata ba une semaine après ou ba 10 jours na yo kende abina bengi yo po yebisanga kaka eloko moko tozana 2005 olobi Jean-Pierre bakokanga ye ate etikali 3 minutes nzamba kopesa bâton de commandement te. Qu'est-ce que Jean-Pierre t'a répondu de ce message ici? Alobi na Jean-Pierre alobi nanga ba congolais ba na choix te ngande choix na bango o mata o kita ta unaza bunda kuna na zamba nzamba ngaza ya wa Jean-Pierre même alobi no boy tata mpasat tata mapasa mwasi nendo inangati nanda kuna yeto to kota 1h du matin 2h du matin ba ya ko zwanga l'air balingi 1h 2h toke to bondeli titongo etani mutu abebisa message ya nzambe aza musika ta pembenya mutu bazali koloba bazosambelela président Jean-Pierre yende président ba yebisi mwana moko ya muke ya 12 ans wa banda ko benga ye président nde mutu ba derouta ye mais pourquoi yo pesa ka message ya mabe habité message ya mabe te nzamba lobi boy asinyo ka eloko muke papa so kaka okokisi yango akopesa yo nzete bâton de commandement ya pas un problème eloko ngoni nzamba sengi yo repentance asengi na Jean-Pierre Bemba asa repentance sur quoi nzambe ye na nzambe bayokanaki awa tokosola makambo mboka na makambo ya mkonzi ya mboka na makambo de la mort à la vie na makambo bakonzi ya bamboka mususu na makambo ya maladi oyo etungisi nani wana nzamba yebisi alobi sala repentance awa na stade Kamanyola bengisa boy bengisa sucré bengisa mapa bengisa basali na nzambe babondela pona yo sala boy aboy tango ya boyaki nde nzamba alobi kende so yebisa ye mukolongo nazaka sali te comme pas possible na utaka retraite na ngomba alobi nanga soki okomi place tel na frappé soki okomi place tel yo directement tina ndako ya Jean-Pierre sikoyo epa mokonzi bakendeke boye te nake boye ndenge nini bana epsi nzambe abi kaka ndenge oza wana bakumbinga boye te ndako ya Jean-Pierre bato tozalaki na bango nyonso batikali na barrière lokola bayebaki biso na bagarde wana na bamonique wana babanda kovanda wana so monisco tokomi kuna bake koyebisa maandoi bayebisi o mama Liliane Esther aza libanda alobi akota nakoti ndenge nini boye nga abi te touti ngomba mbula mpe enokeli biso kuna tala kaka naye kopesa message oyo pa mokonzi tala nzambe alobi boye nzambe alobi ata etikali 3 minutes akopesa ye bokonzi te tala ekozala boye mpona ntina
emprisonnement à la prison internationale. Nde nazo sauté kokende liboso nde yemoko ndo ina kutaka bako sala suki amati tango papa akiti ayebisi ye na lobeli ye boyeti atali boyeti esili amati muke escalier azana ndenge ayebisaka mwasi na ma présence ayebisanga pana ngai mwasi na ye nde toyebi nzamba zolo kumponango esili ngana yeko kende pa ya Etienne abengi nga na yebisi ye atuni nga binazo tuno question moko yebisanga ba kokanga Jean-Pierre akende na prison internationale sale mandeni ba koya kokanga yawa eko akobima libanda mboka eko zandeni nga na yebite nzamba yebisinga kaka akosala prison internationale so kaka makambo eleki talabo abina ngai Liliane Esther oza PTT yo bon ça va je voulais seulement savoir ici est-ce que oza na ba copie mususu ya message nga bina pesa yo ba copie lelo benga ngana ya nangote naza ngo na ndako boy na boy tout ça oza ngo ti lelo si ya na lisa on a terminé tango na yana message ya notre président de la République na yana ngo komona tango na ko yana message ya excellence Adolphe Muzitu na genda utika na ndako na ye na résidence pas mama Chantal izali na ko pesa message ya banani mususu obolo bakaya bakonzi message eza ibel na pesa message ya Kipolongo onzamba papa Kipolongo mkwabila avant kuto akoma malade avant akoma so nini parce que hier lokwa nazai ko pesa message ya mboka bako tonga banzela bako bongisa boy mboka na biso ko bonga wana eza na 2002-2003 tango tokomi na kanisa 2005 tamba pesi message wana ya ketala yo il faut ya boy osala boy na kena ngo na pe secrétaire na ye atangi wa bizela papa papa aye to sololi abi mama zongana na message wana ko bengo yaka samedi na tongo to ya ko solola bien aye moko akiminga ya aparda wana nde makambo ngo ya nzamba lobaki eye ko salemela ye nde ezalaki nde bongo ndenga ya kokufa voilà tango na kei na 2017 na message nzamba pesa kike kende na message oyo na tuni eziko message oyo tokopesa ngo nani po ezalaki soki oyo abwaki topesi Tshisekedi so gratuité oyo bozoyoka gratuité ebandi na président Félix te gratuité ebandi na ancien président Joseph Kabila Kabange 2013 Zamba tindinga na ke kopesa na koyana mukanda ya réponse ya message wana écrit par ya directeur de cabinet Beyasiko akoma ba komi ba répondre avec le président a dit ça okomona yango po yeba ke makambo o tribalisme boyezate ngaza église au milieu du village mais mona nandete église au milieu du village kasi yana ko lobati yango na lobia wake na kendeki na message ya gratuité oyo bazobo ya gratuité bafuta ba militaire bien ba sala boy so ite mboke otekama ba militaire ba sala boy na kena ngo na pesi ba militaire bali ya bien bafuta ba policier ba sala boy ba lokela bango logement boy na boy to pesi bafuta ba fonctionnaire autant ba pesa mai gratuit ba pe mai bazonza wana déjà lobaki mais tozonga nan ba bina ngai question na tuna kyo ya Belgique tango ba tuneso bazangana ki na Belgique o bande ko loba message wana yimto pesa ki et pas président Félix message yango ezalaki boy nzambe tango ngana zu message prophétique ya que bakende pesa président Joseph Kabila ancien président a cédé atika se préparer abima apesa mwana Tshisekedi poso ba pesi mwana Tshisekedi te 3 ans makile rotangebele na sina lobaki yango tango na kei na kutanaki na secrétaire général Abbé Cholet ala kisinga moto baza ko benga anemi et sili tango kaka na zongi nzamba lobi nanga benga mama ya président Félix bazaki nanu na mama Marthe
na bengi bazaki nanu kuna inconsolable et tout tosololi lisusu ndenge tosololaki na bondeli mpo na ntina na ye esili nazozela que le président actuel akozonga soki azongi ebongo nakende kopesa ye président azongi tant président azongi abandi kosala réunion kuna na résidence epai ya papa na bango nga na bengi ye na numéro ya 85 oyo azalaka nango alobi mama yaka l'air boy nakei toke na secrétaire nanga tokomi wana nabimisi message na pesi message nzambe alobi boye banda lelo na munoko na yo omeka koprononce eloko babengi premier ministre te ministre ya mboka nde yo soit ozozwa mboka soit nzambe azoboma yo bonziko oyebisanga soki nzambe alobi azoboma mutu parce que azoboya mboka to aza kolinga koservir te yo okolinga koservir te okolinga nzambe aboma yo so opesi nga réponse gloire à Dieu okolinga koservir parce que c'est Dieu qui a dit apesi un message tango atangi esili abengi garçon qu'on appelle Roland Morgan Lubanda simba otala mutu katoke bake yoke mama na yoki mais bobondela nde mwa makasi voilà ndenge kozalela voilà totikali en contact tobondelaka osolana bato poto solena ye kaka bongo tozobondela tango ekokaka te ekoki nzambe ayebisinga ke nasali élection na lola na mois d'avril awa nzambe ayebisinga ke asali élection na lola aboyi Trump aponi bidam soki bidam Biden is English. I talk to French. The French is a bidam na lobby yango ezali na mois d'avril bawo bayokaki baboseka baseki bawo balobaki oyo ya blasphème maka balobi kaka mais nzambe ayebisi ngai que élection esalemi na lola à la place de Obama je remplace une personne mais une personne nga nazali komona te nzambe azolakisa Trump na Obama abime nkolo Obama sa longwe yebe na yebite manda eza ya Trump alobi ngai nzambe mutu na lobi à cause de ça na vomir sikoy il a fallu bato bazwa Trump na makasi balekisa ye ou bien basala Félix anilaki signature na ye na Belgique eza yo mutu tindaki ezanga ke nzambe donc tindaki banda kala nzambe mutu ayebisaki ye ke makambo ekoma alobi andimaki ke akosala oyo nzambe te kuna lero ebimi ete ebimi fayula ndimaki mama na bomutu boya koki kondima me na bunzambe tango nzambe ayebisi eke sala oyo nga nazopesa yo siko oyebisa ngai alengaki asala alobela biso teke nzambe alobi na biso base na ye mingi base mingi ya Félix Tshisekedi président aujourd'hui base na ye ezaka nzambe c'est un homme akembisa mabolongo soko yebi yango te balobi na ngai tuna mama message oyo avant yo elanga ba message bapesi nga message na tuna na yebi te soko reconnaître yango message batindi nga na peso yango eza bandeko bayebi yo ya mama balobi tuna mama message bandeko balandaka biso message yango balobi boni balobi opesa biso soki ya solo yebaka ba message opesa biso ne fisque année message ano lobaki boye. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle de l'évangile, chanteur de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici, nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs, les chantres ont composés.
Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.